mais aza mère de la famille, aza na famille, aza na mwasi, aza na bana, aza na mobali, dikamba bongo, ezalaka pasi, soki keza e solo, ya bozaki na mama komi libuma, bobi degré ndako tengama, soki keza e solo, soki peza nango ya solo te, donc nzambe kaka pese makasi, nzambe abatela e, nzambe asala apese grâce, à retrouver les bottes normal et à kimia ndenge zalaka so mutuano lo baki on a 6 ans mon na ke chaka dimite apesa dimite ngai to fayul ote la lo baki fayul atape fayul te ya biso liloba nzambe pasta te ya biso lula a pasta botika discussion to ke lisusu la ba église catholique to so mona général Edi Kapen, na PC Mbote dans le Lubumbashi a interdit la culte nyoso ya catholique na kati ya Lubumbashi. Donc lelo bandimi nyoso oyo basambela Maman Maria na kati ya Lubumbashi pour na bango église eza suspendi jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Donc ça nango makambo soki ki akomi liboma zalongo ye mokayebi oyo eloko nini asalaki po akoma na ba situation oyo azalongo na minute soki eza bongo soki pe eza bongo te, je sais pas parce que mai peut bouger pas mbaté donc mai bouger c'est que il y a quelque chose dedans, donc parfois il au mon pe salami il au mon pe salami tam sur le mon pe salaki yango e salaki de l'eau maman Amida a se retrouvé liboma balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam salande makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci pour votre fidélité. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur, mesdames et messieurs. Merci de la confiance, de la fidélité, Botal Arabiso, Bozo s'abonner à Kin France, Bozo aimer, Bozo partager. En tout cas, plaisir au Arabiso. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur l'actualité, l'actualité tout écoulé cas. Na Kinshasa, tout est à pour la Kosola sur Yango, vous voyez bien ce qui actualité et Isali, tu vois, on toujours pour nous débattre sur Yango. Merci, la confiance et fidélité. Abonnez-vous massivement si c'est la première fois de regarder Kin France et Télévision. Abonnez-vous, aimez, partagez. Ça va nous faire du bien, mesdames et messieurs. Merci, la fidélité et confiance vous a tellement ébélé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur l'actualité par rapport à Barimère. Oyoto qui a Maman Amida qui a commis liboma, Maman Amida qui a mutué bougé. En tout cas, on ne peut pas venir ici pour nous CP là, biso boyebi tu as pour nous CP là, ce qui moto. Moi j'ai problème, azamère ya famille, azana bana, azana mobali, donc le rwanda et aussi la bienté ce qui est solo parce que tout le monde on a réseaux sociaux pas de baou le belango Amida komi liboma Amida balembo on a biso Amida balembo ba congolais ba te belé ba le belango pas te belé ba so sala ngo ba zo commenter ngo na ndenge na bango sur Maman Amida qui a komi liboma mambo belé en tout cas to zawana te pona ko sepela te pe ko appuyer ba mamozo le cas sur le toile que non salabouya ba vie privée en tout cas tout ça vraiment pour wanate pour commenter trop vraiment sur yango donc ça nango makambo soki ki akomi liboma zalongo ye mokayebi oyo eloko nini asalaki pour akoma na ba situation oyo azalongo na minute soki eza bongo soki pe eza bongo te, je sais pas parce que mai peut bouger pas mbaté donc mai bouger c'est que il y a quelque chose dedans, donc parfois il au mon pe salami il au mon pe salami tam sur le mon pe salaki yango e salaki
de l'eau, maman Amida s'est retrouvée liboma. Donc, on a vraiment commentaire ébélé et on s'en a été courage car à la libota, courage de la famille. Donc, bolande la kaka, n'a vu que maman Amida mbongo zangate pour na ko se faire soigner libanda bamboka, n'a vu que ozanga na bozanga l'oroté parce que papa Zali président de l'Assemblée nationale. En tout cas, Marambo Gouzano, Malamo Mingi. Mesdames et messieurs, tout le monde tout le sur Pasteur Roland Dalo par rapport à Nzoube ou à Betaki na culte nae que ngai depuis 6 ans na baina motuana na vivre rapport na motuana te na l'air ambo na été Marambo Bilibili na Betaki ndika pour na président Fachi. Comme ils arrivent dimanche où tu connais Kakuna et après dimanche président Fachi peut aller courir na katia tchitch en tout cas à pasteur bon mais un peu ko changer normalement la façon la bino aux alaka ba pasteur il y a lelo comme indica ba pasteur a lelo bon mi kotisi na politique ba pasteur a lelo bon mi pesi mingi na mbongo bon mi pesi mingi na mbongo. Ce que vous pour mon personnel, na fidèle, tout dans mon benga et bisaye, ça l'effort, koutana nae, zamba lobi boiza. Maintenant on a créé le roman en pleine culte, après aux oloba, pour mon démission ngolo topé pakala, que 10 minutes na liakate, banda to ba na 6 ans ngoyo na joie ilo côté panaye, na sala boyeboité, après 10 minutes na mbongo na liakate, tant aux oloba déjà bouillé. Ma 4 églises peut battre union sur Congo ba que pasteur Roland azolobela azoboa qui la président Fachi. Or que to ebaki ozaki pasteur ya maison civile on ça la maison civile la présidence na habité moi personnellement na ebai bon na habité soko pour longwa ki to ndeni batebele ba ebai bon mais ozote ya batebebe ba ebi que pasteur azoboa qui la président de la République. Kelibanga Oyo, on voit qu'il a un président Fachi. Papa, ça, bon, mais quand on peut changer, papa, ça, besoin de mission, on Nzamba Tindari Bino. Papa, ça, Nzamba a une mission, on na Katia Congo, Yarusala, oh, non, on salate. Pasteur Botengami. Beaucoup de bino, côté à Bisso Maramoussou. Vous êtes à suivre le Banzambete. La pasteur, beaucoup de politique. Ba pasteur beaucoup de distraction. Or que ba pasteur le lombo qu'on a vu au Congo ce qui les ont quoi avancer ba pasteur aussi boza parmi bozo aider mbokate bozo aider ba konza mbokate bozo sungate yango na parfois mboka ils ont kende ils ont tambola mana bosolote et le roi ne sait qui m'a bé parce que ba comprendre que ils andika pasteur Roland abeti ndika et pas président Fachi peut y président Fachi va tourner à ce mouton, on va dans le bezanga tonan. Oteza fayulu. Voilà ma commentaire, on va te sali. Parce que mouton le baki on a 6 ans mon nana qui a chara dimité, après ça dimité. Nga ito fayulu. Oteza le baki fayulu. A taper fayulu. Te ya biso liluba nzambe pasta. Pasta te ya biso lula. A pasta botika disque surtout que lisusu la église catholique. Tout ce monde général Edi Kapen, la PC Mbote dans le Bumbashi a interdit la kilt nyonso ya catholique na kati ya Lubumbashi. Donc lelo bandimi nyonso oyo basambela maman Maria na kati ya Lubumbashi pour na bango église eza suspendi jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Parce que que Rwanda est agressé à Bisso. Rwanda à tout moment ils ont agressé bazo boma biso na est M23 ba Kagame bazo agressé ba Congolais et tout moni cardinal Ambongo azana ezo sala ba culture na Rwanda kuna. Et ça même qu'on passe message qu'il y a des Congolais, qu'il y a des Congolais qui souffrent. Botika ko agresser biso bolongo là ba rebelle au Botswana est kuna baza ko agresser ba Congolais. Mais on n'a pas vu pasteur nani cardinal Ambongo tout le monde a un message moko sali pour na ba Congolais.
Et pourquoi bato wana bazaka na intérêt ya bango mais intérêt ya population te, mesdames et messieurs? Pourquoi tant que ça la ba kilt wana ozo sala kilt na kati yo za congolais mboka wana ba agressa kabiso tu ozo sala kilt na kati ya mboka même pas même ko pesa message que mboka nanga ils a agressé par mboka o nazali. En tout cas botia population kimia, en tout cas botika ko agresser, bo retirer ba rebelle na bino ba armée o ils na est na mboka nanga ko agresser. Mais tout le monde ambongo ata message ko pesa wana te, tout le monde papa fridolé ambongo ata message ya du genre ya bongo ko pesa ngote boté ya biso nini. Soit disant bah pasteur, soit disant bah sango, soit disant bah sal nanzambe. Bozote ya population nini, bozo contrôler nini na mboka. Et on peut ça, général dit qu'à peine raison par rapport il y a fermeture, il y a interdiction, il y a culte, il y a catholique na Lubumbashi, on peut ça y raison. Et parce que catholique l'élopé, bazo idée que population te. Et surtout, Fridola Mbongo, on a toujours pour notre intérêt, on a toujours pour nous makambo ya yemoko. Asa Congolais, baso agressé ba Congolais, baso boma ba Congolais. Yekara population de souffrir, yekara population de souffrir. Mais peu ça message dans ato yebi déjà que moto agressé à Congolais, ils a Paul Kagame. Ils a Paul Kagame na ba troupe naie ba M23 ba tutu atia na ba na est à Congo pour ko agresser mboka pour ba minerai na biso pour ba colbat na biso et mututu ayebi yango et ba yebi que Fridolin aux Congolais peut se retrouver na Rwanda pour un message mais aux peut ça un message voilà te éviter ba Congolais nini problème nini ça pas biso ba Congolais tous en bolingoté entre nous papa il dit qu'à peine vous avez raison. Moi, personnellement, on a sur raison. Parce que je n'ai dit à peine à comprendre que non. Catholique, et comme il peut être mon distraire ma population. Et comme il peut être mon distraire ma population. Et comme il est mon parce que ça y est, malheureusement, tant que Kabila Zalaki, tant que le président Fatia est opposant, ils ont malheureusement. Tout ça, il y a posé à Kolongola, étranger, dans l'école à Mboka. Tout ça, il y a posé à Kolongola, étranger au sommet de l'État. Dans la minute, tu vois, catholique, ils aiment malamu. Mais moi, dans Mboka, je dois pouvoir catholique changer face. C'est là et longi n'engue moussous. Tout le monde, pape Ayana Kinshasa, bon monde n'engue Ambongo, n'engue bêta présent à flèche. J'espère que vous avez vu. A bêta présent à flèche bouillée, liboso et à pape. Oh, ça la sonné. Mais ça m'a mboka na biso, tout ça na mupaya sur le terrain, aux bêta présent face, présent na yo mboka, ba flèche en face. En tout cas, le Kouana Congolais, ça s'est là en haut. Mais présent fachi comme un Congolais, azani patriote, a bêta kara, a peki ça n'est pas catholique. Présent fachi a bêta kara. Et les lots qui papa n'a biso dit qu'à peine à interdire l'église. On a PC raison. Il a totalement raison parce qu'il a interdit culte il y a catholique. On a PC raison. On a PC raison parce que Ambongo a commis na eko beta ba flèche beta. Asana na Rwanda culte ça la mi lobi dimanche sur le cas. Asali culte c'est normal ça pourtant on peut ça un message qui mboka oyo. Ils ont agressé biso. En tout cas, beau élément. En tout cas, beau bisa ba konza mboka na bino, ba retirer ba troupe na bango où ils en a est ya mboka na biso. Et message au biso to ndako s'attendre pas à Fridolin Mbongo on na Rwanda. Que ba retirer, beau retirer ba troupe na mboka na biso, ba mboka na nga ba tu bazo kufa. C'est ça. Ya wana o intérêt population azanango. Intérêt population za ngwana mutu na mtalinka intérêt na Congo so di mutu na mutazana pour ça intérêt na mutu moni alingi kaka azwa intérêt o yaye intérêt à population bat bazara na ngote
Ils a passé mingi. Non, zongela lisusu likambo ya Mama Amida. Mama Amida balobi a commis li boma. Congo oyo ils a kana ba actualité chaque jour. Congo ils a kana makambu chaque jour. Tolali lelo lobi likambu. Tolali lelo lobi likambu. Amoni ba bengi benginga na côté ma réseaux sociaux pe na omona Mama Amida commis li boma. Mama Amida commis li boma. Mama Amida commis bo na moni yango. Mais qui Congolais patriotes, azala no mwasi ya mokonzi ya assemblée nationale ya mboka na biso. Ko chap ma commentaire rebelle en tout cas to yebité. Ceux qui ba maman za solo, tu za lokuta parce que les réseaux sociaux c'est toujours comme ça. Bandika ils ont les réseaux sociaux forts. To yebité ma maman ceux qui za solo, soit ils ont lokuta, kuta tout ça pour la précision la mouvement mingité. Mais à la mère de la famille, à la famille, à la moisi, à la bana, à la mobali, di Kambabongo, ils ont qu'à passer. Ceux qui sont solo, il y a bozaki na maman komi libuma, bobi degenda ko tengama. Ceux qui sont solo, ceux qui pèsent en solo te. Donc Nzambe kaka pese makasi, Nzambe abatela e, Nzambe asala pese grâce à retrouver libota na normal, ils ont kimia ndenge zala. Voilà vraiment commentaire rebelle zate en tout cas Nzambe kaka apesa Mama Amida makasi na bana eba Soraya ba Daïda bana na nyos tout donc courage, j'espère que ceux qui ont bongo maman akozonga na santé malamu mingi. Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité. Merci na confiance au bino salara biso na kati ya moko ya ba chaîne oyo. Batubili ba olinga partout, en tout cas s'abonner sur Zambala Liboso, Kutala Biso, aimer partager, et ça la Biso bien mingi dans Katia Kin France, télévision, ndegolanga, so s'abonner et le rumo izanga ote, et ceux qui peuvent aimer partager et ça la Biso bien makasi. Mesdames et messieurs, on a qui kaka pour moi les solo là ko solo la mingi ba pasteur, mingi ba sango ya mboka na biso bomeka mpe kosunga population bomeka kosunga population et ozala malamu mingi et kozala malamu mingi parce que population ezotala bino bandimi bazotala bino ba population nyonso eza na nsima na bino basala na Nzambe bazozela impa na bino de salaka que population et vivre malamu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup de la confiance, fidélité. Botara biso partout dans le monde entier, c'est le votre Yannick Wenge, motaton dans l'équipe Bonzambe. Merci de la confiance, fidélité, ba numéro la biso ezana, benga biso, komela biso, ba remarque eza sala biso. En tout cas, toko yamba yango maboko pour les. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam